Merci Bandeko, comme d'habitude toujours, magazine de commun puis est proche na petit peuple. Yango to sala biso magazine na cité pour na koyamba ba d'alliance. Yango mwana mboka Eliezer Tambwe mwana kolo lopango. Député élu, le député mieux élu na Lukunga, il fallait à la place wana. Nazo yamba mama moko oyo na yebi elo ka eliete mais pour na d'habitude toyo ka enanu. Yango to salama pour na koyamba ba. Mbote mama nanga. Mbote papa. Na koyeba kombo? Kombo nanga mama Janine. Mama Janine, we awa kolukani. Na ye awa papa Gabriel Mokia. Atuta mumbai nanga na mutuka. Likole bukana. Abukana likola panzana kenda tika biso na hôpital. Ndenga tika biso futika hôpital asundoli biso. Ata ya koli ezate. Nazo souffrir na bana na banzala. Na ndako kofutela babengani biso bimisi su na ndako. Na komi ko lala na ndako na place moko ya polele na malili na bana nazo souffrir. Nazo mona passe na sibilo ko nyoso na ndako na koteka. Poti na zlandela traitement mobile na ngana teki biloko ya ndako. Solution moko ezate. Ndena yaki atuta mobile na président place ni. Atuta ya na zan na bokasa. Atuta ki après asalini. Atuta ki atindi agent na ye moko na policier moko bakenda maki na hôpital akalufungola. Kandenge to akomi kuna batika ki kuna. Kalufungola za hôpital ya basoda, ya za président, babenga na ye président. Alinga za président ya Congo. Comment ko tuta mobile na o comme mai na kalufungola. Obena za soda. Aza soda teza civil. Siko tango ba memie après salini. Amemaki na hôpital akalufungola. Azui seulement premier soin. Batie ki sima likoleza ya kovimba. Et provoquer likole comme sous ya kovimba makasi elinga ke sala tofina. Babito luka kisi ya bokoko. Toke ko luka bokoko, mama na sengi ngambongo to pesa mbongo $100. Poke asunga biso na kisi yana poka na eza grave. Na na mbongo te na teki ma biloko misuna kata ndaku na bengi mama mwasi na papa Mokia. Ayebi na yebi komo na etemien kaka mama. Na yebi mama numéro wana besoin ngipana. Numéro mwasi ya numéro mwasi ya papa Mokia. Ye moko apesa ki papa leki na biso. Papa leki na bino kombo nini? Papa leki na biso Makila. Maître Makila za maître avocat. Siko na ba démarche nini bosali? Poto boito ko c'est la président Mokia makambo. Ota za président hein? Ba congolais balingaka emingi. Mais ko sala pasi ko le mona ki no président Mokia a touti congolais o ya lingaza président na bango. Petit ba benga ega président. Ba démarche nini bosali? Oye ko confirmer biso pena magazine to komi apike président Mokia tuta mobali na. Papa leki na biso bandai ko landela likambo wana. Atindi ba avocat na emi bale ba bandi ko beteka batu papa leki na biso alembi abina azana mbongo akofunda yete ndetikaki nga moko na mbongo pe akofunda yete nde na yaki ndo kwa papa Eliezer nde na yaki koyebisa kana nga vraiment soki azana posa ko sunga nga te mutu nyonso o azotala ngai ayoka nga mawa sunga nga na bana oyo. Meme mama Denis soki akozana lisungi ko sunga ngai nazo souffrir na bana na banzala nga mwasi na bana kombe. Na bana mibale. Mwana libosata na âge. Azana 4. Ona oyo azana na maboko. O azana 4 mois. Parce qu'on a bateau ba koluka yo na minute lokola obimi na ndako koteka. C'est-à-dire président Mokia aluka kabino pete atinda ka pe ba police na lisusu te. Siko bozo vivre ndeni. Na benga mama mwasi na ye. Na ebisi mona nanga mbala zobela tindela ngata fiske mwa mbongo na kene hôpital ayebisi nga na mawa nzambe akotindela nga 20 000 nazeli pe 20 000 francs na po atindela nga nazeli tina lembi na benga isusu ayebisi nga naza indiscipliné nga nazo déranger ye aza mama nga nazo déranger ye nazo senga kana mutu nyonso o azolanda nga botela nga boti naza ndeko na bino. Oya koza na souci na nga ayokela nga mawa parce que nazo souffrir na bana. Oya koza na bolingo. Nazo lia kana mawa nzambe patika ka ba oya ete so muto ayoki nga mawa kabenga mwa 1000 francs. 1000 francs komi mbongo wenze. Ne sase na so maka kopo aloso na mwa mafuta ubie sukali tole na ngoka bongo. Siko papa penga za nitani. Po motifaka lukila bino ye wana akotindako. Siko lokolo yango potango ezobeba kaka état de santé na ye ezandengeni na bato ba Hollanda bayoka yo moko mwasi na ye mama mwana ona memi oyo
papa aza na itani. Papa problème na eza abukana. Awa na talo apanzana likole panzana ki. Mais abukana penza. Sikoyo papa azo souffrir parce que likolo wana zo vimba tellement traitement est bien exact. Likolo zo vimba lisusu makasi. Ezo vimba lisusu makasi zo lukaka tozwa traitement. Maman na pe bokoko bandai ko simba ye. Tellement mbongo exact ayebisi biso akosimba ye lisusu te. Autrement exact na ndenge nazo souffrir ndenge na yaki awa. Na osenga maman biso to komi wapi kosala musala na biso kabo. Na bato apoto na bino bato mingi balinga magazine to komi wapi. Bato batika biso te ba Richard Pangi, ba JFM service. En tout cas bazebele. Ma maman ya RDC Monde. Malgré tout maman Pauline Lumumba za awa. On a toujours ma métallique RDC Monde. Maman na osenga opesa numéro na yo. Pe ota la caméra oloba na président Mokia. Nga obenga ye président Mokia. Na ebité so alinga sa kola bato ya PPRD to bato ya FCC aza président o alinga ki akoma ya ba Congolais. Mais ko sala passe ya ye moko président Mokia ko tuta mutu na mutuka pe ko kende ko sundola ye. Ezo sa soni bato ba mona no président Mokia alinga ba Congolais mingi. Mais lelo komona makambo aboyi. Président Mokia avec beaucoup de respect et ko sala bien na orana yo o soigner mutu oyo. Parce que yomo oza conscient o tutakiye si bango baza na numéro mais ya mwasi na yo ça dit yomo ko yebi famille oyo to ko selo makambo te po boko maara non et les a pas remis député te ndenge to servaki na tango eleka na tango Kabila ndenge pe to ko sala musa avec Félix Antoine Tshisekedi chef de l'état maman na lingi penda o pesa numéro na yo pe o tala président Mokia oyo penda ayebi yo na mobile na yo oloba na yeli loba pesa on numéro na yo pe olele la batu o nyonso akolinga kosunga yo otoza ba Congolais bakongolais ba souffrir partout ba souffrir pe na mboka te pesa on numéro na wa téléphone. Merci papa. 082 73 95 651. Bandela 082 73 95 651. Si on a lingi que hôtel la pena papa Mokia areko amitala ndenge atutaka mobali nao na ndenga memaka na niveau nora na ya ki président oloba mwa liloba na Mokia na ko senga papa Mokia wasunga ngai walimbisa ngai me wasunga ngai poza teke mobali na kenda ko sala kikuluna ndepo azwa kuya ndenge wana seki azwa kuya ndenge wana akenda ko sala kikuluna te eza cas d'accident. Mais au sungangai le fils que akoma bien nazo souffrir na bana na ola la polele nzala mikolo nyonso nazo melisa bana na nzala nazo bika kaka na ngolu na bolingwa nzambe soko linga wa sungangai bazwa swe na mbali na ngakoma bien ndenge ni to ko vivre so mobile azana passe na ko vivre ndenge ni mama Denise naza ko lepa na yo ngai mwana yo nazande ko no ya mwasi soko ko linga ko tika nga boete kanisa na ngai ce n'est pas pour rien nzambe apambola yo soki nzambe apambolaki yo mpona kosunga mpe biso kotika nga te osunga ngai nazo souffrir na bana mikolo nyonso kolala kaka banzala na bana nazo souffrir soko kolinga osunga nga ta na mokie komonana na kopesa obe merci. Précisément boza na église place nini na commune na paka Djuma église ya Pitu Mwanza. Nenga alobi keno mama yaka nanu ngai ya na mbongo te je pense que moi muke na ngo yango yo boko somba ata loso mais ngana olobaka boy mwana memi oyo aza Rwandais te aza pe sud-africain te mais ko sala passe président Mokia ko tia bana oyo na passe mwana azolela oyo eza passe ke bazo reconnaître que yo okumaka mingi yo moko Congolais nyonso ayebi président Mokia akumba mutuka toujours ye moko mais a passi comme on a Congolais koya boy na mona na ye tomoni moko mais o aliboso tomoni na mti bongo papa aboti bano o tuti bana o tuti papa na bango ça dit o tuti bana o tuti na mama na bango mais a passi ka accident moto abukani ba tie sima moto to abi ke sima so ki ba traiter ngo bien te ba pousse ekotaka e kam sabino parce que bato ba iba kata na mama ye mo a mais ça passe nenga mwana azolela ça dit makila les na mutu ya président Mokia
soki penda solo ndima kobimisa $100,000 na yo ozala candidat président de la République ofaire tout à Congolais pe otiki na pasi na ndako omema na kalu fungola ya dia mutema mabe bango baleli d'abord bozuite mais bazo d'abord souhait ya papa oyo papa depuis aboti banga ye batika komona bango na balabala te ba osenga olia mais eza pasi batanga kombo ya président Mokia qui a otuti mutu o aza père de famille mais okoki kozwa soin na été yangai contribution yangoy mama oyo alobaka non ayeba ta cycle lisusu na munoko na été ayebi maya tina munoko na été bota ndenge mwana azolela oyo akoloba deja na lobi mais nayebi keno na bato bana biso na poto Richard Pangi na Milus mama RDC Mont mama présidente Pauline Lumumba initiateur Sendeko Eliezer nayebi keno bato nyonso kadima na Dubai bandeko o abiso professeur Jambel bogotika dossier ote ekosala biso esengo soki azongi ko remercier biso poto kolande alikambo tina suka en tout cas merci.